Soloni nguba ekoki pe ekopola kasi losambo epola kateo. Losambo ememaka moto mosika, losambo echangeaka badone, losambo etindikaka nzambe asalela moto bolamu, losambo epolaka te o, losambo epolaka te, losambo epolaka te. Biloko na se ya mabele ekopola, me losambo epolaka te. Balandi ya chaîne biso Océan du Congo omolongo mobimba bisika bozali mbote 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 mingi mbote la maman Océan de la presse congolaise osabsoto nyoso ngolu ya kozala na liboso na bino na sima ya masini na Kabuya le capitaine qui conduit l'équipe na ba victoire. Messi 4 bina match moko. Nzambe ya pambola yo Kabuya, Nzambe ya pambola pambola pambola. Toza kopesa merci na tout Congolais nyonso bisika zali. Nzambe apambola biso émission na bino pona Congo tozo dédicacer yango pona ba Congolais nyonso, pona bala nyonso ya Madimba, bala nyonso ya Sonabata, bala nyonso ya Mbanza Ngungu, pourquoi pas bana ya Congo central mobimba, pona CPD automesana koloba 3B, toujours na maman Ernestine Nyoka Kaiba, na secrétaire général Séverin Nzeka, pe na leader Vladimir Valdo. Nzambe apambola biso na nyonso. Merci wangai ndeko Foska Dikese pe na mafi Fariana Tobondeli. Nzambe merci susu lelo osali biso ngolu ya ko loba liboso ya pepe na yo opesi biso pe manabo mo biso to linga kayo te yo lingi biso ko le kande biso to ko linga yo mais bonté na yo ezoza toujours likola ba wemso. Merci pour la grâce, pour la faveur tika comme le parlement maloba oto koloba esala na katamite manabiso peto kenda liboso pour na Congo. C'est un message qui vient de toi Jésus, nous voulons l'interpréter correctement, non selon nos pensées mais selon ta pensée. Zala nzambe na kati na biso na kimia na kombo na Yesu Masia ndeto bondi na kiboye. Amen. Mbote lisusu na bandeko nyonso tika nzambe apambola bino mbote lisusu. To zokolobela kaka makomi na nzambe azosala biso ngolu sima ya kolanda ya koyoka baninga ya komona makambo ebele toza kokende olenge nzambe aza kosala biso. Merci mingi na prophète Flamme. Nzambe apambola totangi Bible na biso nazoli biso version o lisusu nzambe asala biso ngolu parce que nde aza nzambe na kati na biso. Bible lobi na biso nini? Bible lobi na biso boye, pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem je ne cesserai point de parler. Oyo eza maloba ya nzambe. Baye bazwa ngolu ya kotanga makomi na nzambe bayebi ke mokanda na Esaïe to bengaka yango petit Bible dans la Bible parce que Esaïe aza lolenge moko na Bible. Esaïe a 66 chapitres, Bible a 66 livres. Première partie Esaïe ezolobela biso makambo ya Israël nde pe Bible ezo ba verset 1er jusqu'à 39e aujourd'hui 39e tio comme la 66e bazolo biso makambo tozomona ya Christ eyelelo oyo yango biso nzambe tango atieloko na mutema toleki de tandeke pona ko expliquer biso maloba oyo kwake tokoko sala ngondo lenge biso tokoko linga te me lenge nzambe akoko linga pona Congo. Bandeko langa bravo na bandeko bazokende lobi na azalaki na nzela moko ya musika kuna nake kota lolenge OVD na ba chinois na banani bazako kobongisa prince oyo ya nzela ya njili brasserie ndenge ba pusani bazako kende kosala yango malembe mais pona Congo ndeza
Malam koleka bilili ekoya na sima mikolo ekoya na masina nzela ya papa Kabuya akochela biso yango mikolo ezali koya melelo te. Nzambe azoloba na mosakoli Ezayi koloba ne pona ngomba na ngai ya Siona na kangunoko te. Pona Yerusalem capitale ya mboka na ngai na kovanda kimia te. Bien aimé, pona Congo lelo na kolobela nani makambo etali ba institution ya mboka na biso Congo. Lobi na butu na landi na réseaux sociaux na téléphone ndeko moko na zoyoka des africains basangani ba africains basangani bazolo ba maloba oyo alobi soki Congo eza na trouble Afrique ebonga te. Yango tozomona mindele bakolinga jamais Congo ezala na kimia po bayebi ke développement ya Afrique pe déclenchement ya miracle ya Afrique ezouta na RDC. Tango tozotanga personne ignore ça na géographie na ba deuxième biso ta na deuxième CO biso ta ba secondaire biso ta aussi sa brevet ba lo ba la biso boy biso za scandale géographique soki géonine scandale géologique donc Congo c'est un pays scandaleux, c'est un pays scandaleux. Eza na richesse nyonso bengi nkita nyonso ezali. Nzambe atia lokola na zokanisa Congo ezali nde mwana suka. Atia bénéfice nyonso na Congo. Mais le pays le plus pauvre, le peuple le plus malheureux du monde, baza bato baza plus riche, c'est les Congolais. Les Africains entre eux bazolo bake. Voilà pourquoi les Européens, les Américains bakozalaka toujours na kanda contre Congo, bakolingaka toujours ba dicter Congo, bakolingaka toujours ba bebisa Congo, parce que si les Congolais savent ce qu'ils sont, oh bango bazali ndenge ezaleli éclatement moko kokota na kati na Afrique et c'est l'explosion. Rien ya Union européenne. Et quoi, les Américains et l'Afrique va dominer le monde. Et voilà pourquoi Congo va rouler la malam. Mais ce qui battu ya libanda bazomo na valeur ya Congo a combien plus fort que réseau yo moko congolais yo ba valeur aux ala mode. Ce qui battu ya ba paya baza misika bazoye ba valeur ya Congo, on empêche les Congolais pour que les bosso a combien plus fort que réseau yo moko congolais oyebi valeur ya mboka na pona Congo. Vous savez pourquoi tu peux pas mendier? Politiquement, on est des mendiants. Spirituellement, des mendiants. Physiquement, des mendiants. Moralement, des mendiants. Financièrement, des mendiants. Sanitairement, des mendiants. Tout chez nous, il faut être européen. Même si il y a il faut pas se oh, nous avons des matières. Toza na matière. Oye kosa biloko nyos. Parce que Congolais a ouye bate oyasa. Congolais a ouye bate oyasa. Nous avons combien des institutions à Katlambo Cannabis? Nous avons la présidence de la République comme institution. Nous avons l'Assemblée nationale, chambre basse, la chambre. Nous avons un gouvernement. Tous un magistrature, tous un journalisme, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Na mokanda na nzambe balobi na biso boy.
mokonzi moko azalaki na basali ne landanga liseso malamu parce que chaque jour nzaba bapela biso liseto lobaka tango azokende abengi basali na ye misato apesi moko mitano moko mibale moko apesi yango mpona mote ya mabete to aza contre Kabuya to aza contre Fausse Kadikise to aza contre Séraphin Mulimwila te apesi mutu nyonso selon tala selon makasi na ye talanta. Mais batu nyonso wana bako travailler pour na intérêt ya nani? Pour l'intérêt ya mokonzi atinda kiba. Chose aujourd'hui nous avons un président de la République de Mbokao. Et ça pour nani? Pour na Congo. Travail na ye, et ça pour na Congo. Préoccupation à Liboso, et ça pour na peuple congolais. Le travail du président de la République, c'est ça. Il est notre papa. Moussa na yeza intérêt ya peuple congolais. Et c'est ce qui se passe. L'institution président de la République. Ceux qui sont là, parlementaires, législateurs, il y a loi. Chambre haute, la chambre basse. Bozana pour la nine. Pour le peuple congolais. Et la population, pauvre population, va voter Kibino. Est-ce que la vacances parlementaires n'a pas beaucoup de retard au peuple? Pour na Congo. Pour na Congo. Vous êtes là pour nous. Nakenaka mukolowane amvula nake ko voter yo. Les an hémicycle. Que fais-tu de moi? C'est que tu gagnes. Ozo qui sali na peuple à voter pour na Congo. Tu n'as ménagé aucun effort pour na koma bisika wana. Pour na Congo. Si nous avons des sénateurs, les députés provinciaux vous ont voté. Les députés provinciaux, pas la mission de voter, pas voter pour gouverneur. Attends la mathématique, il flèche les ana accompagné à flèche retour. Wapi y a bino retour, bah sénateur. Pour na Congo. Pour na Congo. Les députés provinciaux, vous êtes là. Voilà comment ndenge ma province la salité, biso, solo, kito. Ah, je me rappelle qu'on a la botama na Kinshasa, na botama na Kinshasa. Na botama na mama Yemo. Mais quand nous on grandissait, na mboka o, basi bakanga ngai. Bakanga ngai parce que na bima na 18h na kesombe la leki na nga lipa kinga boy kangi ngai. Mais le bana 15 ans bana 16 ans ba comment on anda 21 pour na Congo. Na bibi na des bonhommes na 18h tozo moto 3 pine poto ya koto. Ba policier ba telemi wana mauvais stationnement policier a commis roulage mon frère pour na Congo. S'il y a des policiers dans ces pays et ça pour na Congo pour na Congolais il faut pas ça musala pour na Congo. Mais comment policier a koko soit ennemi na ye liboso to machine à coudre na ye to frère na ye ba pesa pour na commerce sa vie na ye et ça la citoyen congolais. S'il y a des DG, ADG, tout ce que Batounio Sotokoloba, son président a nommé Bangoueza pour l'intérêt congolais. S'il y a des magistrats dans ces pays, injustice bat son plein dans ces pays, Nandenge au Sakanate. Moutaka kota prison, t'es koti prison. Mouta na raison parce que ça mbongo opesa ote yende mutope komi opeseto. Des avocats corrompus.
Oh, vous êtes là pour nous défendre, nous les pauvres, nous les malheureux. S'il y a des ministres, vous avez un ministre pour la binoté, et ça pour les Congolais. Est-ce qu'il peut avoir une institution ou des gens responsables qui peuvent dire non, on a compris les échecs, je démissionne. On a compris les échecs, qui ont postulé. On a compris les échecs, qui ont roté. Où sont ces gens-là? Non, je démissionne. Est-ce que nous pouvons encore avoir des Lundaboulou dans ces pays? Pour le Congo, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Le nom de Satan, on a une institution pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Bible, les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Ma justice en Zambé. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Mutu moko ba samse na parquet matete na parquet ya kalamu na parquet limité. Bakangi na 18h na 11h ke prison makala. Asambité ou api justice na mboko. Savez-vous du moins que la Bible dit c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. On n'a pas précisé de quel homme il s'agit-il. On a dit c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Si vous êtes là, et ça pour l'intérêt à Congo. C'est les Congolais qui vous payent. Président, ministre, député, DG, que sais-je encore, général, colonel, c'est le peuple congolais qui vous paye. On vous paye pour les Congolais. Mais bon, ça n'est pas pour la population. Marie Missambo Yemba, personnel, Missouni à Congolais comme Bipaï na Bipaï. Congolais là comme peuple bazo sekai bazo sakanaï. La première fois na longwa na Congo ki na Congo Kinshasa na ke na mboka moko interne respect moko bazo pesa Moussa na Nzambe mais les ali sous-souté. Congolais comment mouyibi partout. Azote ya intérêt liboso eza libumuna ye. Moussa Nzambe comme business. Na yebite ta msunga pe na zanere. To comme ça mon business a bien. Nazo pamboleza le bise pepe mon nom de l'air lève mais l'air cœur est éloigné de moi. Pona Congo. Pona Congo. Population congolaise boyo kangai. Naza la voix des sans voix. Nabi ke boko yo kangate boko finga boko loba mabe pona ngai. Mais je suis un simple envoyé. Natango pona koyebisa. Ils viendront. Bazo ya déjà vers nous maintenant. Ils viennent nous chercher. Ils viennent nous chercher dans nos églises. Ils viendront encore nous chercher. Na 2 mois etikali pour basommer sous moral biso. Mais cette fois-ci, nous allons sanctionner. Tu vas voter sous pour les secondes voter. Tu vas passer les sous bato bazo chance te ba maclamer parce que bango baza pour na Congo te. Les choses ne marchent pas dans l'institution. Parce qu'il n'y a pas de gens qui aiment ces pays. Il n'y a pas de gens qui je me pose cette question. Pourquoi nous avons copié un message? Je me pose cette question dans mon cœur. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ces pays? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Nakoganga tongo butu pourquoi pour na Congo. Nakofinga mutute nakoseka mutute mais nakoganga tongo midi pourquoi pour na Congo. Le Congo est mon pays. Bonheur ya mboko ezali pour ngai.
voté. Vous en êtes si que tu voté bino. Boboti si ba parti politique ebele ba regroupement politique ebele. Vous en êtes si tu voté bino. Tu ba 3B. Batika biso, bataille biso, ba komona. Pona Congo. Yo lobinini. Ozovanda kimia. Bisiko za ozovanda kimia. Est-ce que dit qu'un jour tu mourras? Un jour tu mourras. Je vais prier. Mais un jour toi tu mourras. L'homme mbongo yemba nzembo etungisaka mutu na ngatango nyoso. Ici, dans cette terre des humains, je suis qu'un voyageur. On me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia. Si je suis fidèle à ma mission que Dieu m'a confiée. Que Dieu m'a confiée. Car le jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées ici-bas, sur la terre des humains? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Pona Congo, qu'as-tu fait? Dieu demande à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Pona Congo, ozo sanini. Bando koma mukonzi na mboka o. Ozo sanini pona Congo. Ozo sanini pona Congo. Nzambe merci pour Zankolo. Tangu nyonso eza yo. Nazo salaka posa na yo nzambe po biso ba congolais. Éveille côté la carte la biso to comprendre nzambe. Que pour na Congo to ko vanda kimiate. Moi j'ai fait mon devoir. Pour na Congo na ko vanda kimiate bongina lo baka nzambe. Chacun de nous bisika zali nzambe na ba institution o nzambe simba mitema na bango. Bazana mutema pour na Congo nzambe. So bazana eza pour na Congo, eza pour na bandaku na bango te pour na ba richesse, mais eza pour na Congo, priorité eza pour na Congo. Et le quoi liboso eza pour na Congo, mais nzambe nanga wapi bango. Nous souffrons à cause ya bato nzambe biso moto poda ki baza ba konzi na biso. Sala biso ngolo nzambe. Totiki Congo na maboko na. Tambwisa Congo. Pambola chaîne ezondi mabiso. Ezolis ka opesa biso nzela to le kaka nzambe. Pambola. Batela. Nous sommes des Congolais. Nous travaillerons pour ces pays. Et bénéfice à mboko biso de fotolia. Zala nzambe na kata biso. Bandeko bakoyoka biso nzambe. Sima mitema na bango balinga mboka Congo. Tozala bolingo Congo nzambe na. Soki batu bapaya bazwe ba ke Congo. Eza bisika déclenchement à miracle ya monde des alliés to Afrique développement na beaucoup la Congo pour anibiso mo ba congolais zala nzambe satana za musika le Congo congolais na Congo na Jésus Christ. Amen. Merci mingi nzambe apambola bino to monani soki nzambe pesi biso ngolo. Bye yo.